Shalom, 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 shalom. L'iniquité, le mystère de l'iniquité agit déjà. Comme la mission de Ali, le mystère de l'iniquité agit déjà, mais ça, il y a des offres. Alors, les lots, au Benagine Belé, au Tosso sur la relation entre Patrice Ngoïmoussoko, où est son le roi de la forêt, na Sylvie Mambata. Nathan a la parole avant la côte, la première partie. Tout ça, des Thessaloniciens 7 et Tobandi, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Alors, ce qui les retient, c'est la présence du Saint-Esprit dans nos vies, dans nos églises, dans nos familles. Présence du Saint-Esprit, ils ont empêché puissance à Satan et Satan. Et alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira sur le souffle de sa bouche et qu'il anéantira avec l'éclat de son avènement. Avènement Jésus-Christ, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Autre bien, enlèvement, le Seigneur vient pour récupérer son église. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes et prodiges mensongers. Des signes et prodiges mensongers, c'est-à-dire que comme une époque, il y a des signes et prodiges mensongers. Même dans les paroles, à tout le monde qui Moutouoko avait matin Nicolas Mapata, Moutouoko avait tambola Nicolas Mal, Moutouoko avait bombe la Kufa, na Onyo Kango, Ata Chute, na Kobanga te, et Komisanga te, pour na yebi parole en Zambé. N'a dit que ton comme na tango le Satan Zoya, t'as eu pour accepter même da élu. Bateau bazali na plan Nzambe. Bateau bazali na plan osala Nzambe. Bateau bazali na plan ko ba Nzambe. Bangwana lelo Satan a séduit bango dikola miracle. Ya wana mosali na ngamba solo akumisa ka miracle te. Boko ba contre miracle. Na contre miracle te nazali mwana to élève to étudiant ya école de ministère ya armée de l'Éternel 6e promotion. To kenana général Sonina Matadi. Nazoswa Baba Mungita témoin azana Canada yenta na caméra. Le général Sony a sisi côté ya atindiki biso côté ba bondo ya pour la batu. 4 aveugles ya né na la bondo pour la babika na mataki. Ils ont la caméra ya nani ya Baba Mungita. Na ministère na ngana sina bonde la noko na ngai agara hôpital na 7e Gracien. C'est mon oncle. Alors nazali kuna na koko na ngai songo la mbé personnel ngam na do car malade là nazali kuna ba benga na hôpital pona ni po ba malade nazali bika mwana moko kufaki na seksaki na bondola ni pona sekwe nzoka batu wana bazala ba formation ba ina la prière te place là na hôpital présence na ngai ezali ko sala ke noko na utana communauté noko na ngai cousin poko mama nga abenga na hôpital. En tout cas, alléluia. Donc, mystère et iniquité ont agir et à la Bible et avec toute séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, bateau nous sur la Zion. Bateau nous la église à mission, la gloire, l'église nous surtout, de la Dayo, de la Wallet Takamu, de la Pascal Moutombo, de la Maman Lani, de la Pascal Moukouna. Parce que, celui qui a foutu, qui examine, Batamou Lukoki, Logo Moutombo, Batama Sali Nzambe, Nzambe avec Marango, Bapéou. Mais Pascal Moukouna, Walesa, nani kisa, Mama Olani, Micheline Chabani, bazali banganga na bankosi, banganga bantokala, banganga bayina kinganga bakati eglise. Eza diferent na mutu apengwe, na batolo bazana ba Satan. Badaye wana bazana sataniste. Bible ezopekisa, mutu asolana ba démon. Quand la personne pouvoir pour avoir donné à la démon, il y a encore une conversation dans le monde des ténèbres, il y a un méconnaissance. Science est pour cela, la Koufa. Ça vous la salle à végétali, la Bible. Alors, les gens sont venus par terre, à ce moment la démon, ils ont dit, oui, devant,
il a déjà dans la Rosabete. Alors, l'esprit à Satan, il est déjà dans notre église, et ça, nous avons dans les autres frénaux. Présence à Saint-Esprit, la présence à la chrétien. Alors, Patrice, dans le monde, à côté de Van, la Bayam, ou Colombo, où est la somme? Bakitana na Pascal, na camion à Foufou, et na Tabac. Donc, la Patrice a dit handicapé, où est la Moutou Aya, na Liputa, Moni Liputa, Oro, qui fout de Batia de Lamba. Bah, comme la bandale, bah, on ne nous pas de la bande. Oh, Patrice, na village, comme, bah, surtout, bah, na Bosono, bah, bah, initial, le Kola, Moukonzi. Tant que le roi de la forêt, Moukonzi, à la Nyamaza, Moukonzi, il y a beaucoup de manières les armes. Et ça, nous, il y a papa, na Patrice. Alors là, il y a Kinshasa. Voilà, ayo kukutana na Mampata. Mampata, oya zani mwana Sacramento. Sacramento la tutu ya kote ya nini. Ya kitambo ba yebiye, azalaka na kisi makasi, pe na kisi na enoso atika ba mwana naye. Siko basangisa bokoko ya Werason na Patrice, na bokoko ya Sacramento atika la mwana naye, ya momoni Wera, azana succès impossible. Que moi, si naïe, allez vous comprendre, parce que la Bible le dit, le diable, il va s'asseoir à l'église et il va se proclamer Dieu. De mon moi, c'est à l'église, à comme pasteur. Dites les amis, il y a un bateau dans le coin naïe, à titre on a du feu. Alors, comment se fait-il? Patrice, Azali pasteur, Wera, Azali Nanga, moi c'est Wera, Azali pasteur. Et Patrice n'a dit pasteur naïe, il était maman à côté de l'automne partout, à d'autres travailler même là, pouvoir, pour comme ça pouvoir. Parce que un vrai serviteur de Dieu, à vous d'avoir pour la béé naïe, à vous d'avoir pour la peuple naïe. Vous avez Élie contre Akab. Élie, dans 1 roi 18, à d'autres il y a trouble. Un vrai serviteur de Dieu, c'est là qu'il faut faire trouble. Un trouble était, il y a beaucoup de malades à Batou, il y a beaucoup de ça, Batou, il y a beaucoup de ça, le prophète de Sikano Soali a dit à trouble la ville, qu'on dénonçait la mer, qu'on dénonçait la tamabé, qu'on dénonçait la tout et la Satan. Il y a un moment, par union surtout Oro, par une proverbe était, par contre, on se va dans Jindoki, par contre, on sentit proverbe était. Là, n'a rien dit dans Jindoki, nous sommes au coup d'un euro sur la démon, parce que l'esprit supérieur dans la tête nana, et ça, t'as une salle. Soit on veut tout, à ce qu'on va supporter la tête, surtout soit dans la voici, et à l'eau d'aller. Ou à Daramaka ou à pasteur, ou à Danous. Ma classe, l'école, dans la communauté, dans la réunion, l'église, bando qui va pouvoir aussi porter présence dans la tête. La preuve, Toye Bani, on va dire que alors, Patrice, a donné mon saï na Satan, Patrice n'a pas dans sa bêtise. Celui qui aimait, j'ai vu ça, Daniel dans la Babylone, a eu ma ressoute. Parce que biloko nyonso to ya yembaka oya za côté les gars comment salam atendela ibasala ta pantalon moi sina comment ta pantalon atendela ibasi basi ba maquillage moi sina comment ça maquillage atendela ki moi basi da sala na be ya comment ça na be et Patrice a ko ko le no côté liboso de Nilis parce que mukola liboso ba photo ba ngulu ba na de Nilis ba comme l'aéroport Patrice a fait ça que passeport en moto normal. Demile saleki ye mutu asambelaka mingi bakanga ila refula ila protoko alina passeport mutu normal mais il y a des boson lisolo wana zoloba demile saleki batutu bayebi et Patrice mo azana akosaka batuke no bopesa ofrande unité mais liboko nyana muke abeta bango na message kolombo otuma bato benga na Londres otuma partout babenga ye bomo na nona sala et Patrice asongo ya na Kinshasa soko bemisa ya bobeta atoka na instrument opese caché na ye. Il faut louer sous l'instrument naïe. Parce qu'il y a 3%, à vos signes d'instrument à ton soutien. Et voilà, avant la bonne zambé. Voilà, beaucoup de la zambé. Et censé battre sans voilà. Parce que voilà, avant la bonne zambé. Voilà, avant monter la madame. Et là, les autres américains ont coûté à la solo. Mais malheureusement, après au coup de la madame, on a ça. La mécanique puissance peut à donner puissance à la ça pour lancer l'album Flashing d'État. Au moment où les musiciens Wera, on se rassemble dans le temps de
mais soki otuni bato vie à Kakol baozango de moto alinga kisi loba Kakol aza te. Alors quand vous voyez ça sikoyo nzambe nini asambela puisque tout autour na yo tozomona yo na bamusicien ya banganga oyo bali koyambola te. Alors mwasi awela nde bampata mission na ye na kati ya bar wana ezali kozwa baama bato nyonso bakokwala na ye ntango azopesa bino mbongo ntango azopesa mbongo epai na ye azofrene bino mpe azotindika bino straight away epai Satan. Alors oyo eza première partie ya koyebisa bino ke diable aza déjà na Congo, diable aza na kati église, diable azodirige église parce que tomoni basataniste lokola Patrice bakoma basali na Nzambe kende na l'église ebele omona bandoki nyonso bawela église yango wana tozosenga na bato meme na ntango ya bible yesu atika kosala église te bato baza kosambela na bandako eza malamu so olingi okota na lola ndelo bobima na l'église dite oyo ya babatima bosala église spirituelle botanga na bible bomona ke paul azokoma lettre l'église Éphèse ezali l'église ezali na bandako so bokotala na bandako 2 3 4 5 personnes ekoempêche bayiba bino mbongo mpo na sale ekoempêche moto asala bino milimo mabe. Mais par contre so boyi ke proverbe aza na molimo ya nzambe proverbe aza mosali na nzambe solo ateyaka bien bokoya na baréunion proverbe azoorganize bokoke mosambela na église ya proverbe. Mais lokola na ville partout na poto basali bakomi ya lokuta, moi je vous conseille ya koluka na bandako bokoma kosala baculte ya bandako. Yesu lo ayaki asalaki église te, Yesu lo ayaki azalaki na église te, bazali koteya de ville en ville. Tala lelo oyo Christ Ambassi bino lelo bolobako biso tobima bakongole bavantiller, mais Christ Ambassi mwasi na ye badivorce et mwasi na témoigné nini paster wana aza viola abetaka ye mpe akanga paster na basi mosusu akanga paster na biro azotala bafilme ya porno. Christ Ambassi ya nigérien eza na YouTube botala mwasi nazalaka na Londres awa ake kofunda na polisi ke mobali na ye adekushaka mpe aza très violent abetaka ye nzoto mobima. Sikoyo baoyo balobi bali mosambela epai ya Christ nzambe na atalisa bino te. Alors boza bato bisala mabe boza bato bakangi bino na minyoko ya Satan soki boyoki mbela oyo ya Nzambe te etali bino. Biso toyoki mongongo ya Nzambe yango tozosala bavideo toza contre motu te tozoluka tosauve bino po tokutana na lola parce que lipe ezali lola mpe ezali awa na 2 Thessaloniciens tobandi na 2 Thessaloniciens te balobi na 5 balobi ne savez-vous pas que je vous disais ces choses que j'étais avec vous. Et maintenant, vous savez ce qu'il est resté, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement de celui qui les retient encore et disparaît. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Ce qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cette impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges, et avec toute séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de ce Dieu. Ainsi Dieu leur envoie une puissance d'égarement par ce qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui ne sont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soit condamné. Nous avons une puissance également. Voilà. Nous avons avec aussi na molimo mabeke no tungisa Saul pour David abeta lindanda yabika. Lelo pe nzambe atini bilimo mabe belé na l'église. Bakabundu alesa, ba frère Patrice, ba ambassadeur bawera, bawera ba momoko, ba mama Olani, ba mama Micheline, ba mama Kalanga, liste za mulai bazada saliga, mabengani bato banyebo Espérance Mbakadi, Mukuna Pascal, Levo Mutombo, bato basimi soloka pour pas détruire vie na bino. Alors soki yo kepo na miracle, soki yo aliba ko na plaisir, vie na yo e baby. Vie na yo e baby, vie na yo e baby. Pour mon mono mosanto makila yo ezalaki na Golgote kitali koda ba Congolais o balandaka Patrice, o balandaka Wera, o balandaka Mampata, bafika, o balandaka Wanesa, batinga na tete kusoba, o balandaka Mamelani, makila na vie na bango, enfin va comprendre volonté na yo. Merci.
Shalom, 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 shalom. L'iniquité, le mystère de l'iniquité agit déjà. Comme la mission de l'Oyali, le mystère de l'iniquité agit déjà, mais ça, il y a des offres. Alors, les lots, vous pouvez belé, tout sur la relation entre Patrice Ngoïmoussoko, Wéasson, le roi de la forêt, na Sylvie Mambata. Nathan a la parole avant la côte, la première partie. Tout ça, des Thessaloniciens 7 et Tobandi, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Alors, ce qui les retient, c'est la présence du Saint-Esprit dans nos vies, dans nos églises, dans nos familles. Présence du Saint-Esprit, ils ont empêché puissance à Satan et Satan. Et alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira sur le souffle de sa bouche et qu'il anéantira avec l'éclat de son avènement. Avènement Jésus-Christ, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Autre bien, enlèvement, le Seigneur vient pour récupérer son église. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes et prodiges mensongers. Des signes et prodiges mensongers, c'est-à-dire que comme une époque, il y a des signes et prodiges mensongers. Même dans les paroles, à tout le monde qui Moutuboko avait Matanikola Mapata, Moutuboko avait Tambola Nikola Mai, Moutuboko avait Bombe la Kufa, na Onyo Kango, Atachute, na Kobanga te, et Kolomisanga te, pour la yebi parole en Zambé. N'a dit que ton comme un temps où Satan Zoya, t'as eu pour accepter même la élu. Bateau va donner un plan en Zambé. Bateau va donner un plan au sein de Zambé. Bateau va donner un plan au sein de Zambé. Dans le lot, Satan a séduit dans le courant miracle. Il y a là, mon sein n'a pas solo à couper ça miracle. Bon, on va contre le miracle. Là, contre le miracle, Nathalie, moi, to élève, to étudiant, il y a école de ministère, il y a armée de l'éternel, 6e promotion. Tokenana, général Sonina Matadi. Nazosoa Baba Mungita témoin azana Canada yenta na caméra. Le général Sony à 6 côtés à Timiki Bichos côté dans le monde de la bateau. 4 aveugles négro parce que l'esprit supérieur dans la tête nana et so time salut. So woni mutu azoko ko supporter ngate surtout so azama mwasi et abi oribale ou azama makao wa pasteur ou azama na classe l'école dans la communauté dans la réunion l'église bando qui va pouvoir supporter présence dans la tête. La preuve, toye la bando va y dire que bando qui bando va y dire que na mtunazana. Alors Patrice adali mosali na Satan. Patrice na kuta na zabete. Celui tembe. Yebisaye aye manze mole Daniel na Babylone aye ma mosutu. Pour aller parce que biloko nyoso to ya yembaka o ya za côté le gars mo salam. Atene ida sala ta pantalon moi sina comment on ta pantalon. Atene basi ba maquillage moi sina comment on ba maquillage. Atene moi basi da sala na be ya comment ça va be. Et Patrice a cru que le côté de bossa de Nilis parce que vous collez bossa ba photo ba ngulu ba on ba na de Nilis. Ba comme l'aéroport Patrice a fait ça que passeport en moutouata normal. De Nilis à l'équipe hier moutouata mais la mingi ba kamwa et la refula et la photoko a une passeport en tout normal mais il y a des bossons. Il se voit dans Zoroba de Nilis à Yébi ba tout ba Yébi. Et Patrice n'a à cause ça va tout non. Bon peut ça prendre telle unité mais libo on a manqué à bête à on a mis ça le colombo. Autour va tomber dans Londres, autour partout dans Bengaï, bon on a ça. Et Patrice a tout le monde Kinshasa, sauf que ben ça au bêta, attends dans l'instrument, au PC caché là il faut louer sous l'instrument là parce qu'il y a 3% à cause si l'instrument va nous sauter. Et voilà, avant la bonne Zambé, voilà beaucoup de Zambé. Essentiel battre sans voilà parce que voilà avant la bonne Zambé, voilà ça monter la madame. Et là les autres les gars coûtent à la solo. Mais malheureusement, avec beaucoup d'années, quand on dit ça, la mécanique puissance peut donner puissance à quand on dit ça pour lancer un album flashing d'état. Au moment où les musiciens ouéra, on se va tendre les paroles quand on dit ça. Mais si on continue à vivre à Kakol, on va se dire que qui se voit à Kakol à Zati. Alors quand on dit ça, c'est qu'on a mené à ça, puisque tout autour na yo, tout ça on a yo, moi la musicien, il y a un et on a mis le lamboulati.
Alors, moi, si vous avez la mission na yo la kati ya bar wana, ezali kozwa ama batu nyonso. Batu nyonso bakokwana na ye, tango azopesa bino mbongo, tango azopesa mbongo epai na ye, azofrene na na bondela mpona bango babika na mataki. Eza na bakamera ya daba mongita. Na ministère na nga na si na bondela, noko na ngai aza na hôpital na 7e rue, Gratien, c'est mon oncle. Alors, nazali kuna na koko na ngai songola mbe personnel ngam na ko grave malade là nazali kuna ba benga na l'hôpital pona nini po ba malade nazali bika mwana moko akufaki na seksaki na bondola ni pona sekwe nzoka batu wana bazala ba formation ba ina ba prière te place là na l'hôpital présence na ngai ezali ko sala ke noko na kotana communauté noko na ngai cousin papa mama nga abenga na l'hôpital. Aïsangano, yosa pasteur, en tout cas, zonga nandaku, alléluia. Donc, mystère, il y a iniquité, ils ont agir, et à la Bible Zonoba, et avec toute sélection de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, bateau, nous, ce qu'on a dans bateau, nous, ce qu'on a dans Zion, bateau nyonso bolandaka église ya mission la gloire d'église oyo nyonso tu bolandaka dayo bolandaka walesa kabundi bolandaka Pascal Mutombo bolandaka mama Olangi bolandaka Pascal Mokuna parce que basoli kafuta bakinzamina batambu lukoki balogo Mutombo baza basali na nzambe nzambe abenga bango bapemwe mais Pascal Mokuna walesa nani kisa mama Olangi Micheline Shabani bazali banganga na bankosi banganga bantokala banganga bayina kinganga bakati eglise eza diferent na mutu apengwe na bato oyo baza na basatan badayo wana baza na sataniste bible ezopekisa mutu asolana bademon kola apesi biso pouvoir ya kobenga bademon yo okota na conversation na monde ténèbre te babenga yango nécromancie science ya kosolana bato bakufa Saoul asala yango bavegetali na bible alors lelo osokomi paster azosolana bademon yo okuti wapi beba alobi yo na deja kaza na bonzambe te alors balobi esprit ya satana eye deja na kati église eza biloko mibale ezofrena yango présence ya Saint-Esprit na présence ya bachrétien. Alors Patrice bautaka moko akota vendre na baya mokolo moko na wera som bakitaka na Pascal na camion ya fufu yaki na bataba lokola Patrice azalaki handicapé wera mutu aya na liputa moni liputa oyo kifundi do batia bilamba bakomi na bandali baoki noluke pa ndoko na bango oyo Patrice na village comme bato nyonso tu bakotama na ebosono bayabata misala mabe bainitia ye lokola mokonzi ntango oyo alobaka le roi de la forêt mokonzi ya banyama aza kuma mokonzi ya bokoko vrema ndenge eza wana eza ndenge moko ye oyo na papa wemba na Patrice aloloba ye na Kinshasa wera aye kokutana na mampata oyo azali mwana Sacramento batutu ya kote ya nini ya kitambo bayebi ye azalaka na kisi makasi mpe bakisi na ye nyonso atika eza mwana na ye sikoyo basangisa bokoko ya Werason na Patrice na bokoko ya Sacramento atikala mwana na ye yango moni wera aza na succès impossible mpe mwasi na ye aye kocomprendre parce que Bible elobi le diable ira s'asseoir à l'église et va se proclamer Dieu. De mon moi serveur à l'église a commis pasteur. Bit les amis, il a atteint des bateaux dans le coin maillé, atteint dans le feu. Alors, comment se fait-il? Patrice Azali pasteur, Wera Azali Nanga, moi c'est Wera Azali pasteur. Et Patrice n'a dit pasteur maillé. Mitema mabeko azotoba lutango batu azotravailler même na pouvoir kokumisa pouvoir parce que un vrai serviteur de Dieu abundaka mpona mabele na ye abundaka mpona peuple na ye botala Eli contre Akab Eli na 1 roi 18 azotia trouble un vrai
serviteur de Dieu esika azali fo atia trouble te ya kobima kasi ya bato ya kobundama ya kobundisa bato na misala mabe ndenge moko omoni lelo proverbe esika nyonso ali atiaka trouble la ville kodénonce mabe kodénonce bato mabe kodénonce bato eve ya satan yango omoni bato nyonso tu oyo balingaka proverbe te bato nyonso baza na kindoki bakoka kosanti proverbe te ngai oyo nayebi na ndoki nyonso so tokutani na okosola babino mpe azotindika bino straight away pa Satan. Alors, oyo eza première partie ya koyebisa bino ke diable aza déjà na Congo, diable aza na kati église, diable azodirige église parce que tomoni basataniste lokola Patrice bakoma basali na Nzambe kende na l'église ebele omona bandoki nyonso baola église yango wana tozosenga na bato meme na ntango ya bible yesu atika kosala église te bato baza kosambela na bandako eza malamu so olingi okota na lola ndelo bobima na l'église dite oyo ya babatima bosala église spirituelle botanga na bible bomona ke paul azokoma lettre l'église éphèse ezali l'église ezali na bandako so okotala na bandako 2 3 4 5 personnes ekoempêche bayiba bino mbongo mpo na sale ekoempêche moto asala bino milimo mabe mais par contre so okoki ke proverbe aza na molimo ya nzambe proverbe aza mosali na nzambe solo ateyaka bien pourquoi il y a des réunions au proverbe à s'organiser? Pourquoi nous sommes dans l'église à proverbe? Mais le coup dans la ville, partout dans la photo, dans celle il y a combien de lokuta? Moi je vous conseille, il y a Luka, dans la banda, beaucoup ma ça la culte à banda. Hier sur l'église, à salle l'église, hier sur l'église, avec une église, dans un côté à deux villes en ville. Quand il y a le logo, Chris Ambassi, bien le logo, le baro, lui saute au bima, pas comme on l'a rentier, mais Chris Ambassi. Moi, si je suis divorcé, et moi, si je témoigné, parce que je suis violent, avec la gaille, que à quand on passe dans la bâtisse, à quand on passe dans la bureau, à l'autre, la film pour nous. Qui s'embassé au Nigérien? Et ça, la YouTube au talent. Moi, si je suis à Londres, à quel fou dans la police, que mon père m'a dit, à des couchaka, que à très violent, avec la gaille d'automobile. Si vous n'avez pas, on est dans le monde, il ne pas Christ. Vous avez là, à noté. Alors, vous avez catholicisme, vous avez tout le candidat dans le milieu de Satan. Ceux qui ont dit mal, mais là où ils ont été candidat. Vous avez dit que il y a un ça la vidéo. Vous avez contre le tout. Vous avez sauvé le monde tout à l'heure parce que lui que les amis, l'on a fait les amis. Alors, on a deux Thessaloniciens, on a dit, na deux Thessaloniciens de Valobi. Mais vous savez pas que je vous disais ces choses que j'étais avec vous. Et maintenant, vous savez que ce qu'il a été, en fait, qu'il ne paraît